Des bandes à London TV. Ah, Denili Satoube Tanze Monae, Nae bien coûté, Nayo Kangote, Nao Jijan Deni. Ngada maestro. Nao Zela jour, Nao Yo Kango, jour Nao Jijan. Lugana Nayo Kangote, Nako Jije, lo honnête. Des bandes à London TV. Tengana Nayo Kangote. Pété. Na Nayo Kangote. Nazana ba master Oyo, Baza Pende Tinga. Le poba yo ke loko, faut loko na ezala pe, ils correspondent na bango. Oh. Vous comprenez? Dans ce yo quand tu vas master ne pas yo quand même ba massa na ba yo kate. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Mbanza London TV original. Des Mbanza London TV original. Abonnez-vous. Mbote mingi na bino bayebo zakimi partout dans le monde. Obo bozalaka bongo liboso ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission na biso na kata DML télévision, na kata DML télévision original. Na micro ezalaka vraiment mingi ngai Lauriane Mutoka autrement dit mon amour à soda makaz pe na sima caméra lelo na za bongo na Manassé, salut à toi Manassé, bonjour à tout le monde, bonjour à Bato, Balingakanga, Ming, Oba Soutenaranga à chaque fois. Là je vais directement Klein Gonda Nakatia Bundes, sans oublier Chico Mourera Nakatia Allemande. Bonjour à toi Fifi Tema, bonjour à tout le monde, vous a branché, vous allez toujours branché, vous commentez, pour vos commentaires, na bino sala kenga ina bon samusala, vous s'abonner, vous s'abonner massivement parce que tout ça il a nous toujours musala. Nazala ngai mokote nazalaka toujours avec mes invités. Je sais pas si mon réalisateur caméraman il a le même langage qu'avec moi. À Koko du sol sabso couloir, boy ba invité nanga mokola lelo ezana. Bonjour Papa Godelo Fombo. Bonjour. Bonne santé. Kitoko. Nde binanzamba saila mutazala. Lingala nga jamais. Faut comme ça nzambe. Température bien, bâtiment d'Iker kitoko. Tension peu normale. Tension peu normale. Donc nzambe bena linga to zaraboy. Linga na zalelo. Nzambe vraiment linga to zaraboy ndenge zalelo to meka un peu ko panza teke ndo ba to panza teke poto sola masolo. Ozo le ka vraiment bon na milliers la bino ba musicien. À part na milliers la bino ba musicien makambo ozo le ka quand même mon la mboka faut to toucher poto ape ba la mboka. Hein? Ba kolo drapeau ya Congo zande bisot. Oui. Zande bisot ba kolo drapeau ya Congo. Les autres bandana li solo na biso mingi na comment la manifestation ezala ki bongo na palais du peuple chef de l'état bien ça qui tout le jeune congolais mais on t'avait pas vu pourquoi qu'on a été bien ça qui ba jeune congolais bon na landa ki on a réseaux sociaux na mona épée invitation ezala ki et ngana zaki na programme nanga et considère qui te nazala parmi batouana. Vous avez un programme, non? Considère que vous avez parmi les ou bien invitation de Yakité? Non, invitation na ou bien na Facebook, na WhatsApp, à nos Sanjola. Banako benga bena. À nos Sanjola benga itam suba une semaine mobima. Mon message wana faut que nous comme ça combo pose à la parmi bato ba ozala kuna. Na mona ki menga so na tala programme nanga. Nazana ba misala mona osala et permettre ite nazala mais na ebeka que tu as représenté ba ozala kuna ba lobela biso vous a représenté ba ozala kuna ba lobela bino to meka un peu ko sola ka li solongo il n'y a pas eu de peuple il y a invitation chef de l'État par rapport à ça n'a comprendre vous de musiciens avec des comédiens différence ni ezala na kati ba on ba comédien biso za ba musicien différence ya wana oui tous ba artistes différents zaka ke bango baza bato kosekisa biso za bato kosepelisa na kobinisa bo bato kosepelisa na kobinisa ba bato kosekisa mais kosekisa pe sepelisa non oui tant on est tinga benga par musique pasta na ngam zaka théâtre na ballet donc na zaka ballet na théâtre na musana sala un point très o te tikale tala ngate. Tu as l'état là, mais tout le monde qui bon ba comédien ba leki qui bazala qui négligé n'a pas eu le peuple ba yambi bangote ba saboter ba invitation ba pesa ki bango par rapport à ça baza bande kona yo ba artiste comme baza ba artiste congolais tout le monde ba comédien mais tout le monde on a genre que non boza ba to boza bino nyo sona clan moko mais pourquoi il sala mi bongo pa pour na bango par rapport à ça il sala que pendenge ni to mona ki message wana ki baza ki négligé
Bon, comment un artiste a négligé quelque part, bah négligé les a bien été. Mais en réalité, faut y ba pour nanini ba négligé. Wanande na yebi ba raison te. Nga pour nga na yebi ke ano sanjola azalaka moi libanda ya ba organisation na bango na basala. Pendant que ya sala ki communiquer na yebi te bango so bazoki yango je. So bazoki yango je ba kenda ite orgetam su yango ndem te koti batuna pali pepe. Tam susu yango na de bazoki yango je. Bomoni communiquer mais bo ignorer. Bo yebi ke ya biso to kende kuna te to kende tam su na nzela mususu. Or nzela na ye tam su yango na nde ezokoti. Bon en tout cas raison penan juste na yebite pona kuta na bangote nga linga ko commenter loko nazana ba donner nango mais ba donner nango nazana ngo penati na landika na télé nde bazo leka basali batandami bazo lo bageto sepelité to yebo ba yambi biso bien te na monika bongo siko na kuta na bangote na yeba est-ce que oyo ano sanjola abana ko koma eza yango na o bango ba boyeli bango bi o ano sanjola bana ko koma bakotaki do fona vérifier. Il faut vérifier. Tout le monde peut être score tout dans le monde de la musique. À votre époque, quand vous avez un empire, vous avez rappelé ma porte-parole? Non, non. Ma porte-parole, balaïte. Et Zalaïka qui est toujours dans le bureau. Directeur à bureau à Zalaki. Na benga bango banani. Tout le garçon de course. Où est-ce qui est bakendara au monde à musicien, bakenotika à courrier. Bakotinda yebsa musicien boya se présenter pour série na so ba téléphone ya guitare. Voilà. Donc mutum da sala ba rôle à téléphone. Oh bon. Batona bazala ki yo kina ke bureau tindi pa na bino. Nde tu voyage za lobby. Yo va ina ndako oyebite bo akina répétition te. Sangoye ba présent. Ba utiliser ce ko batona. Ba délégué ba. Ba tambla ndako ba musicien. À part wana. Hein? Ba futa pas bien. Bon, à jour, nazaki na tante na tuna bango ayo ba futa ko combien. En tout cas, na évité so na futa ma bien. Bon, na musa na so musique ipenda, ko futa ma bien. Na mona ona nuté. Ko futa ma bien. Mona ona. Na musa na so musique daka ke ba ko futa yo, mais ko futa ma bien. Na musique na évité ba ko timso ke salama. Menga na vinanga na mona na ko futa ma bien te. Bon non, kofuta ma bien tête aux ongles la mamba futa ma aux ongles on te met un peu comme beta li solo yo to moni bongo na réseaux sociaux ba image tamboli en maître ya fali poupa avec de porte-parole il y a quartier l'été babundi donc par rapport à ça yo za musicien pe est-ce que deux orchestres ko bima ko bunda bongo na devant public s'il y a un problème c'est que bazaki na problème. S'il y a un problème, bunda mais kobunda ils abilo quoi conseiller ko conseiller te ndetinga na oloba no boye bana bota matili na bunda te et longola bon koza makasite mais zaka likambo éducation éducation azwa ba permetanga te na bunda balaksanga ko bunda te nga za sportif na sala lit gréco-romaine ne mona ngabo mais ko bunda oyo ka ya baba la wana ezaki éducation au bandana tile na bananga donc na mimila même éducation moi nanga moko sina yoka bundi donc ezaka éducation yo parents faut la saka bana ke ko bundeze le mo bien te et puis bana ba olanda na bango ngana bunda te mama elongola ngelo kote lelo parce que parents musique ko pe que ça ba NLT. Quand je parle par la musique, donc président et orchestre, à Rolobate, na bateau, on surtout bazara pembe l'entourage, n'est que non, na lingite que bamamouan ya kubunda, raposo beb ça imagine. Oui, pourquoi pas taper ça te? Ce qui normalement, aux a déjà parents, faut piquer ça bitumba, faut piquer ça. Et ils ont interdit, mais bamsou babunda pena vie, c'est que yem da provoquer, ba provoquer. Voilà. Ba provoquer, mais ngas qu'on a dit na dona, ngana kimaka. Ngata na okola bina balanda nga banda birmani tipa na biso akimie bitumbe zalate ba tutu bakani na to bunda te beaucoup tala te la nzela oh mettons na kimi bon yo lembit et puis yo moni loko gagner ka kimi tant yo moni ka gagner na coller de sil na pour ya zaka na besoin betanga bitumba ta ngo banda benga na kimi
balanda nga bena banda Birmania tia ba na koti na chebiso siko pa na biso nga imo na suka siko 8 ba liboso na nga za 9e do so na komi déjà bolembi po so na koti lupango 8 wana ba robima ezali pe ba jumu soma ba kaninga sikoyo moya okime ate mona uchaka mnole na zuyo nga o sange wana bano ganga siko o sanga rien wana uzuganga popa na mnoba yoka baba yoka na nini o atsango yawa kuna bakangi godo mona ba yebele asala bino nini bazwinga mwana ina nga pale na bunda te do makamsuso ko eviter ngo pe ko yelo te voilà donc na bunda te zaka ateke na banako boya mena banako ko éviter ko bunda et puis surtout na ajo na komyo na bunda neni pona yebi ko de na ko gagner bien na ko pola na yebi na ngate siko po ani na signer na bunda et ça langa bien donc bato ba bunda ka eza balingi bitumba voilà vraiment so lingi ba beta yo te so lingo po bunda te éviter ego simba te ba beto te nga bena na yaka oh zo maka so ngo beta na tuno zo beta ngapwani o beta ngapwani pozo nini yo mono lembi oseki mais so salaire maka sa te mana rien nini nga bana osa bon po na yebike so na gangi shebiso ba oyoka voilà mais so na mo bena place ngo bato ba oyoka te na bondeli na nga yote na yebiso bo so ko betinga ozwa nini ndeto zabo ofuna beto kaka na otala pe ba neto so mona otala tout so ka tourna kimi na bunda te ba betanga pete na mutu nga mutu mo taza na monde akolo na beta gode azate pona bana ko éviter ko kimango pe mikolo faut inviter pe ya les ou banga pa beto baku nani ya les ya deni au bandane ni abetanga nga na pasteur te au be banandeni yo pasteur te bon ndanga na pasteur fatanga pasteur mais kasi ba bundanga entre pasteur na pasteur mise na mise mutamakasi na mutamakasi nga siko na pasteur te au bundanga ndeni mais comment musicien le roi chanteur akomi ne chanteur akomi changa bena chanteur te akomi chanteur na mona ye ba ipsinga akomi chanteur mais on dira bandani kalati bane ko yemba depuis kana mona ke depuis kala mona synthèse obeta ya to yemba guitariste na yeba ki petit na mo papa lo banjo bana obeta na ya voilà ma c'est voilà ils ont mérité pe ko yemba pe voilà et wana est-ce qu'ils ont mérité pe ko yemba côté ko yemba ba ventile za gebele ba msuku to baza ba yebi ko yemba te mba ko yemba côté ko yemba ya boire ya manger côté za ka pas ces instruments instrument to yebi to yebite mais côté ko yemba so za ka courager ozana mwelo kona yo bando yemba na o futa be ba mise mbongo ba beteli bien yo yembi no ngo lingia côté ko yembe ki pa na ngote côté ba sakana atende côté ba peso na guitare basse beta yo pe mususu ke lo ba kenan so ba bengi so kuno yati ye pa ese ya bengi yo non ese ngana bengi côté na ba chaki na erreur azaki na raison ya bengi ngate et puis ngana boili était côté on est zaki titre ya émission yesko erreur sali ba fata so kolanda ka titre te so tali titre émission tala avant répondre oyebi nga jour musu ba bengi ngai lof otali Félix Ozeko lobi mabe faut répondre ngabi Félix Ozeko quoi alobi mabe batu na ngabi na ba musu ba committee na Facebook faut répondre ngabi non faut na talango alobi nini voilà mutu faut na maîtrise wana na kena tali boy Ozeko bibana na lofumbo parce que bana mo ben corruptible so na cop no benga été pour so benge so copa maba oloba afunda voilà tant Nathalie on a compris que on a avantenga donc l'axi pena que naza incorruptible ngabi mais bon eloko bo ifona répondre mais so naza ki ngulu so na ki muta ba shosho nanga na répondre wa c'est justement yangona heureusement mutu esala kanga na ba inonga va na répondre na talango tant Nathalie on a compris ka lobi bien par rapport ne batu nanga musu ba fashaki yangono moni so tali loko na net ata titre ko registra na mbango te nga denili sa to beta nzemo na ye bien ko te na yo kango te na o jija ondeni nga za maestro na ko zela jour na o yo kango jour na o jija ngo lokana na yo kango te na ko jije lo honnête mais journaliste a tuninga pona découper décaler nga couper décaler na beta raté
Coupé décalé maman social coupé décalé na obeta te. Obeta te poane. Pour message à couper décalé mingi za ba message à mabé, mingi za message à bêtise, mingi za ba bêtise ba tu bazo ko encourager qui voyoutisme. Mingi za ba tu bazo ko encourager mobulu na milieu ba éducation à bana. Donc yango moninga ba message wana na ko betela ngo basi na ngate. Na cadre wana mais ya yena na yoki te comment na ko juger. Na ko juger un jour na yo kango. Mais elle visa afro pétage. Afro pétage. Wana kombo nzemu na e. Non, ayena na style ne ya sika. Nde to mona inosa ba nume ya na makamba ba yene loko te. Toujours peksa ma ngana musicien na maestro. Nga lo fombo na yana na ebete la basse moko boy na mboko. So yo kanga na bina pesi musique ya Congo kombo. Oh, boutika na ko exagérer. Musique ezala da to respecter bato ba salango. Voilà. So ko kana mo eloko mo bakisi bien eloko mo fréquence mo robe pesi kombo. Boutika marambwana. Musique eza musique congolaise, rumba congolaise. Oko ya oyembi ba franco pe ba yimba ba bolero. Ba tabule pe ba yimba ba nzemba français. Ba yimba pe ba somu jumu na kata ya nini. Aloba teke na changer musique ya Congo komi na pesa ngo kingandi. Lelo komi mutu nyo so ya ba o bakisimo eloko mo o pesa en combo. Oh. Non. Boutika biloko wana. Boutika ngo pena, eza bien te. Soko ye na mo eloko na yo na musique. Futo betelo maboko. Na sepela na denile si ye azaka direct, azape muta vérité. Au moni azaki na kanda ne atangaki titre wana santa l'émission. Mais reconnaître que le fombo, to reconnaître au grand bassiste. Et le connaît salinga bien makasi. Salinga bien. Ils en a battu belé te sous azada na kanda reconnaître muninga. Tu en a battu belé au mona yoza grand mais il aura besoin de moi ba différence. Reconnaître yo ngo mutolo babi ako benga yo pété po ana ba bassiste ne ya makasi. Donc yo pousse na tena ba bassiste na. C'est normal. Ce qui mutana ba isena dans la confiance na obenga poni. Ba benga mutu so moni moi fa ezali olingi ozwa implice. Mais tanga moni ke na niveau na bango. Bwana ba obeta bien kokiti mabeza te boyo po wanga musique nzemba mninga tandis que on te beta mikoro makasi te ngana na yo kango te pete na yo kango te okango te nazana ba master oyo baza pende tinga le po ba yo ke loko fo eloko na ezala pe ezo correspondre na bango vous comprenez donc so yo quand ba master pe ba yo kango te même ba master na ba zo yo kate tant ko bima les albums, les albums, ils ont bandé bébé na kati j'espère. Na kati album wana to kozwa tango yoka. Wana sko to koyeba to distinguer Betty Boye, Betty Hawa, Betty Boye. Mais pour le moment on a eu qui angoté. Na eu qui angoté na ko jija ngopete. Yezala ki akendaki moi vite a tali titre mission tali mission ngoté. Ngai nazoloba naloba nil park de nile sa benganga te de nile to sola bien. A sola puis bien pananga na na yoki place ta lobi lo fombo ya ka obetelanga et puis ngana boya wana oboma moto bien non na bomi moto te na zo ba venga lo ba vérité te biso za bata vérité nga soko o attaquer bitakela na expliquer ko na vérité na expliquer pas ozali po na obango na nini mais na kotumbola mutaba tuta vani na yeka po na tumbolier ça ne sert à rien ça on a vu na ngate eza vie na ngate elo nga na conseiller nde bati ko pesa ba musique ba kombo wana nde batika ngo batika ko pesa musique ba kombo eza ye mote ba chanteur musana ba mona leki na TV nga musique na nga yo musique na yo na Congo awa seul chanteur to yebi kazaki musicien beta instrument na sima eza Koffi Olomide na Shora Mbemba bango ne bakolo bakenga musique na po baza ba musicien ba beta instrument ako yé baneni ko encadrer orchestre les restes on a baza ba musicien te ou encadrer batundeni ya gana ma idée mo ba saleli et tout après zolo bakenga musique nanga c'est normal te muto ko lo babonga muto abeta instrument instrument be ya ko débrier te o beta pena na ba orchestre ba mona o beta pena ba poste wa lo kwa ba Koffi Olomide en tout cas ezaka Koffi Olomide na Shora Mbemba nde baloba pour na Koffi Olomide vraiment na comprendre te on dit ma Koffi Olomide facilement boyezani azana mabena za malamu na e malamu na e ngana loba vumena vanda e kina batu misuswa mais Koffi Olomide bo mo jeudi au moins lundi a ebisio abio pena jeudi fona bare quoi mon avantage na
Lioko Zoata mercredi au Kimi. Au Biki, mais je suis un peu minou. Je suis sollicité, mais j'ai dit à Boumia. Moi, je préfère mon doigt à Kanga. Que oh, on est à l'objet bien tena Kimananga. Je préfère que na bongo. Ma bé a confisqué Zangani. Ma bé nae, pour Nanga. Bon, detinga. Ayaki na kota quartier latin. Benga na na betelaye. Na na studio na betelier. Voilà. Na brakatabra. Na betelier ataki pate mabe. Si comme na era au foot oh non faut y en a parlé. Hein? Au bien album ni. Na brakata. Brakata. OK, d'accord. Et comme yo faut ya na parler na foot na parler ngabité nga na ya na parler te. Nga kande na betelier au footinga. Ah ici c'est ga fona qui na parler. Wana mabe, vous comprenez? Ils a bien te nga sepelate. Et puis na sepelte to bebani. Bo bebani ndeni. Oh nga na bise fa bomangoti. O nga na betayi. Fa bomangoti ko bimate. Et à partir de wana omoni banzema ko fe belé baba sezara souté pona kanda wana. Azonga na studio ba boma tout o nga na betayi po alela kango mabe. Parce que vraiment ebetelu beta ko na ebité quoi. Na ebité. Faisala za grand danseur pour niveau de betela baba so donc a sepela fort. Makoma ko obligé boma. Ponga pe na lega na TV na bina beteli vie moko a footinga te. Tanga no kombode. Tanga kombo na ete. Merci santa ndeni geza. Ayebi geyet. Na bina beteli vie mo a footite e bimate. Et a comprena ki aki abomi yango. Et a blome bima pena mo banzi mo bele ba se betate na kanda. Et ça là e petit le a continuer nango. Do e bandara à partir nanga. Mais sikoyo ayi obenga ngalobi benga lingi pino kota quartier latin. Donc les longs de toi beaucoup de quartier là, t'as habité dans le côté bon côté. On a quand même photo solo là, on a pas ça va condition, pas ça condition. Na sengé parler. Attends yo mo. Mais bandeli ga parler. Bon faut na zo wapi. Faut qu'on ait bandeli. Pour ça côté mécénite. Ah bon? Eh, so côté comme mécène na yo comme bon, lobi na besoin mécène 7h ou 7h. Voilà ma mutu si lo senga twelo ni ba senga ni bandela vokota. Na c'était ngaso pesinga bala fâché. Oh. Oh non fallait ngana cancelo ngabité na age na ngam do cancela ngate. Tozaki bana mike ça va na vampire bakuba wana ba cancela biso. Mais pour le moment ngafuna cancela na vie nanga. Ya ona sengyo so na beta na quartier la te pesanga parler. Et aboyaki tanga boyi to bebanit. Bo bebele su ke dai binon ndenge ni ko bebana. Ke ina nga be ngai na phone. Oh maestro vraiment nena bano lingone na inelio. Abenga ko maestro. Ko fe bien nga maestro. Ya on a zo regretter batu tout ba comment oyo ka yepe maestro. Faut vous respecter ta kombo batu. Kombo ni za mutu tout e ba ko bengo maestro. Lelo komika mutu tout ata pesa bino idée na studio. Oh maestro. Te. Maestro za mutu ako diriger. Voilà. Ya tout le monde était. Mutu ka so ya ga pesa idée na studio ba ko bengo maestro. Ngar viera mba benga nga maestro. Ami maestro est-ce que mama sano ba ebisio ngabite ba ebisingari o kuna na kara batukutu batozana mama ba ebite suna osola nani kasi za ngana ebisika iza bongo yuzo sola nanga neni batu ba iba sola nanga ebete su colère o vraiment ndena bano lingo nena inelio oh ne ya ibsenga na phone kampo abengela kwa ibisa ko pete kasi kama o yangwa nati ne ya bano lingelanga ndenga inelinga kampo abengela kwa donc abenga po to utu sa ne réunion na miso JPKIS ngana boy ko kota quartier latin na wana na obe ngona nko na kota na nko sans condition na kota boya kaniselanga mais ce que to bebani 4 ans ya ennemi bani bani je me souviens na Montana Kamenga sommet de sommet abia viona za lwa ba vie msute malgré kanda mais jour on a besoin na yo ya za bongo yena musala sakana te jour on a besoin na obenga yo voilà ngabe na kipate o je me souviens vanda ba phone na tala boy numéro ne po ngabe blague te ndeto beba na bongo na boma phone na mani bona osana oni yo ininga olinga sute oli oyininga ne wana olingelanga ngana zwi bon note na boma bena numéro na ye. Oh, na monaka ba numéro a voda comme on a ba 11 belé ngabi oh numéro za ya rambo na yambiet allô maman oh maestro vraiment to lo bana te mais boulot mon za na ngo senga yo donc vraiment faut ya rapide au travail si qu'on a comprendre ma Montana ipsanga ya solo donc ya za rankinité moni bien na
Alors vaut mieux vivre na mutabongo que na vivre na bateau azo l'action minu azo l'action de tier mon santu les restes c'est presque ba mission belé baza bongo alors l'action gentillesse mais en cas de problème à aider au terre et puis Rambo Jum soit kana cop na emo bena fait président vice-président Zaidi Ngoma azo benga biso penga ndetinga azo benga nga chaque heure maestro bige toda pas Zaidi Ngoma vraiment so retard italio quoi kuna talaka présence ba kanga porte a rappeler nga ta ba 13 fois voilà mais cop na ye biso de ka to cha e poids comme kuna paye la rebimi na zo $1,700. Bon, il y a combien dans 1700? Il n'y a pas 1700. Pour l'art, na meto kabole on biso. Ta te wana bakosi. Bakosara. Wana bakosi. Na makamba mbongo ko akakola ndaza makasi na okakola. Akakola ndeni. Vraiment ngala abenga na film bo ya alinga produire boy. Falinga na ça les programmation. Neni nzemu nga c'était nzemu $100. Ah vraiment 50 vraiment talaka. On va yaka kola bongo. On a moi oh imiter moi bien ça là moi qui te remarque mais nandenge ya lobarana bien abisoté tozana ye bon ngai en tout cas en bref je préfère na zana ye que na batu misusu voilà pour ye ndena lobi wana aza direct quoi aza direct aza ne denile sazali aza direct aza na batu banga denile smarkasi ko banga na nini soka mutalba osana posana ote ti alobeli bongo te natala ki yango nga pena na mona maile nena biso ya waze kwa ndepe ya ye Natalia mponga pe ba benga Natalia alobi kitoko alobi ka yaka nisaki ke nga na lobi ke ya benga kinga enga na boy ko beta et puis nga na bengi musique ne coupé décalé vous comprenez attaquer ne Natalia le attaquer des pasteurs ngati nga kuta lobi benage et en plus ça bien ça mira pas pasteur wa muta pasteur te wana te yo ya lobi pasteur na ngate ya lobi pasteur mususu na prévenir bango ke bako soa na so pas pasteur te alobi na muta ya prophète Konde muta prophète Konde ayebit ayaka kuna ba prophète amona nga ayebi ke oyo muta liloba na cadre wana mais na cadre ke attaquer prophète a sala ngote pour prophète amuta ba confliter ya lobeli ba pasteur na musu ya lobeli ba pasteur musu ngai kutu na sepeli po alobi pena ke to yebi oza mère basi c'est grand basi samboko voilà motema bien ngwana donc ozo sentir que yangana lobaka ye aza utiliser na nzambe mtazo ko utiliser na lobi ngo lelo te so landi be mission nga tuna lobaka ye nzambe azo ko utiliser fortement abimisa secret biso bana oyeba te et ça la nini ngo ba pasteur entre ba on a bango ba pasteur na ba entre ba on a bango ba sali na nzambe ba koma ko bunda na ba guerre ba welani ba wela te ezaka ke denile ça comprendre que faut nzamba toucher motema ne aloba comportement na bango vis-à-vis na biso voilà po biso ba misusu ba taxaki biso de bato akisi de bandoki de bato ba bimana basa bato basaka mini siko esali ke or ke bango mo pe basala ya denile ça ko lo bango biso tout sala ngo et comment là des gens maintenant pour dire moi ya pasteur moi beta ba benganyo nako sala ngo kutu te na oya pete po na yebi ke ba yebi déjà ke oyo tanto bete la ba yemenkano o bongina kembo yo kuma to bomba na kati to lo batin po soko lobi ba ba diaboliser nzemba bato nde bandima nzembo après to banolo basiko ke baswananga bon ye mo remekano zonga ta po peso merci alobango ata na moi ba dédicace na émission que non bon mon nzembo ndeza boy bazo ebeta meza ya lofombo ça lobango bo ya ko lobango te po ba pasero ba bima avant bango ba kosa déjà bato ke bato wana baza bato akisi batandoki bango ba yeko kutaka ba pasero nsi ba salama mona do ye akoboma ondeni ye be fa kutaka na lokolo wana merci na te merci pas na ngato sola bien mais publiquement kokate po public na bango e mone loko ye pas na bandoki mais bimisi ce conseil na bimisi on po temps ekoki temps ekoki yada na faute te ye mnanga na kondana ka ite na kondana ke ka po a déclarer ngate faut déclarer que ngam na beta ibas na ba mikanda yokene na ba saba mponga na zo bambongo squata nani non ba komaka goda mbumba donc we ba te ta godembemba oh ba bebi sa bena kombo ba koma me ba
Obi azate bacheka bongo ezalika stratégie pour bandimi faut na ye toujours comprendre ba passero ba yaka avant ba yaka combat na ba musicien combat na bango ezalaki faut diaboliser ba musicien pour na boto la bango public du faut tcha bango ke baza bato ba ndoki bato ba kisi bato ba lingaka batsa batu vous comprenez allez bato be bandima kati so ba tcha biso na arranger wana voilà sikoyo nzamba touché Denis Lesi a expliqué biso te biso ku nde tona ba manki ona biso ye ba ngote wana tala pour muta comme na niveau na foka nzamba touché voilà donc voilà vérité à part nani le pasteur que toto tanga wa beta ki na nzimbo musali ni susu nzambe o yebo yimba na ye obeta na susu musique na ah ebele ba pasteur Louva Pasteur Louva peut-être. Oh. Et puis basé belé. Banzemu subo yoka ba passer moi mba komone kiminga ya ba goigoi bo. Na betela. Na betela bonga pe na banzema ona mutu nga na aka basiste. Na ya kami kana na beta ba belé ya bandimi. So yoki ba bisengo mwambe ya catholique. Ya be makamba ngam na beta ba bas. Ebele. No basé belé misusu Badana force te sur na lobby et kobuma ça ne sert à rien balobi vérité nyonso ezaba vérité au lobate na suki na emenka no abe makamba na betela ba bebele na ba monseigneur na betela bato badana kabinda na Kasai abe ba oba banzemu ne tunga na beta bas na tuwa banzemu abe ba oba voilà na kabinda kuna dongo bandi mona tubo bina ona ngam na beta bas otolo bela bongo likamba ki maestro lobi e bela ba maestro yo kofi olomida benga ko ba maestro e simba na yo mo siko ndongo zawana so tali na bato nyonso to ba mi benga ba maestro nani o moni ke yende ki maestro e simbi na non na ko chaka tuzana ba maestro bele na mboka ngana zo pixande ba o ba zo mériter te et comment on mona au vent de pena maestro ça dérange si ko yebi pas au bazo mérité ba tous na bango belé na otangelo ba vena biso ngana otangelo ba vena biso ko suzi kaseya tous na ba vi mai kamunan tous na ba vi sek bidens tous na ba vi alnzimbi. Ce sont des maestros. Voilà maestro ya ba grand. Mais lorsque ba maestro o ya ba petit na o ba ye. Na série nanga bena mutu na ko cha maestro. Ya tele ba benga maestro jenenga te. Eza ale makaba. Ale makaba. Le petit. Tele reste msusu o jenenga. De petit ba bien pour nous. Et ça va bien te. Ego jenenga ego déranger. Po o maestro zanani. Mutu zo diriger. Zo diriger musique fou dans connaissance à tout. Et puis maestro faut dans un niveau mon bien que o ya ko l'accès mutu wa salon bientôt yo mo jouer le con. Yo isanga oyo te o ko eza création ba conflit. Création conflit. Bongo na linga ngo te pona nini. Mutu ba otanga kombona azani maestro mketa na boya e ponga na mta vérité. Tana boya yawa na ye na famille na ye basiliki. Vérité on denga na ngo posa. Te vérité on a siko na kombote. Public na posa na on ke na kama Fabrice. Ah, Fabrice za maestro. Te maestro na ba pesi ya tamsu kombo kaka. Za maestro ya musique te. Te ya za chanteur et puis ayemba bien. Abina apé bien, maza maestro te. Maestro na ba pesi ke kombo ka ne ba pesa ka. Na ebite ne ba pesa maestro, pena ya vrai sens du mot ya maestro te. Te koko tsina makambo na te. Kuna za wana te. Ya za ka bon chanteur, abina apé danser. Aïe, donc bien, ça la musique n'est bien. Voilà. On est arrivé presque à la fin de notre émission, presque à la fin de notre émission. Godé le Fombo conseil nayo na monde de la musical conflit à la volonté, hein? Et ça conseil na bande kono pour conflit barré pour réussir polémique, réussir conflit, il faut pas ça l'année. Polémique, ils ont ma bêtise. Voilà. Polémique ya mabe o ezaki ezokotana benjir conflit concurrence eza biloko mibale conflit eza eloko mosusu concurrence oui na boulot tosala faut zwa pene osali concurrence na masa na yo bien na vie na yo bien na petit na yo wana eza mabe te dans les bons biso ozalaka na vie na biso grand prêtre tabulei ayebisaka biso alobi
bango série na bango na ba Franco jour mususu ya ina ndako ba kuti a comprenate akuti pena biloko na ye damage na ye na mesa nde ba tchaka boy ba misuni to ezate bengi femme na ye mais comment na mona ka ba sosa pamba femme na bite ndeko no Franco munda uti ale wana yeba kangeli tututi aye na inde trois kuti okijo izo répéter tuni bat Franco zo répéter Franco na kadi yeba ki pa Franco akomi na pala Franco ba chile pe Franco ba pokala ba 13h donc tout le baga 12h 13h si batandangi mesa eza sunne to comme lelo te ba 20h bato bazo lambaka kala ba 13h 14h mesa c'est tandamaji tabula ya koti moni Franco azate ngana na nzala koti mbamona ndako ba mère ape ba yeba ke tabula ya sani à côté de dame tous les misuni à Franco. Vous comprenez? Abinga mikolo na mobulu bino congélateur a ketsu na congélateur a bendi a mibeso. Ake na ngopale. Voilà tuna ibiso. Wana table mtabete biso solo. Atuni biso bino na moya lelo boko salango. Bouche beto zoom sa réponse te. Pour le long méfiance na méfiance. Oko kende bachelo lipa moko boli abando bana ko prier lipa. Bachelo lo mo me la bando chakilo boko. Non, ils a poison te, ils a raqué. Tu renier motema mabe. Voilà. Bato akala baki na mabete, baki na concurrence minene. Frank tabule ya lobi, soki Franco ayembi nzemba boke nga mboke nga pe na kesa nzemba na boke lié. Mais na bo moto boy baza ba pire. Tala imaginer mudari ko lia sani na ye aller. Voilà. Voilà, biso lelo sa te tabule ya tuna biso ngo bino boko sala ngo lelo. Alobi na biso ya mi balé. Biso na air na biso. Soto moni ministre azo yokana na biso te. To bengani babengi Franco babengi Verkis na ye moko. Babano bengo ba trois moustiquaires. Balati banzamba la bake makolongulo na monga lema. Ba telemi libanda na ba mécontent. Ba osenga pe audience te. Ba telemi kana libanda ti mokonza oyoka. Po mokonza ataza na bureau. So mo mokonza yambi ote ya lingina oyote. Po mokonza ataza na bureau tuna kabatu. Bana baza na porte. Batu ba pesa ge réponse. Toujours mon tel bazar. So moni bandego. So que na bureau mo ba yamba ote mokonza linga. Ba ele alinga ne ote aye ba koyaka. Wana lobi en secret na lelo. Bango ba na sala ngo ba yeba mobutu ba sengi audience te. Franco tabule na vieux Verkis ba temi na bala ya monga lema. Ba makolungulu balati banzambala. Mobutu tango yoka o bayaki kala bazo sani lo ba vandi air mo ba olela air mo mona ba vandi nie. Ti o mona ka ba koti ba. Taba koti ba wana tabule mta bete la solution. Les masola ba balati tabule mta bete la. Taba koti ba ngo ba koti kuna mobutu kuna lobite ba ngo ba no lela. Stratégique. Siko ye afa kalma ba ngo arrêter botika nanu nini wala ba olela kaka. Ye mo mobutu. Taba otika olela siko nini boye ministre on to lingete ministre on comme c'est d'état on a ocheli biso yete oyo so ba bimika ba komi na ndako Lazaro de Betia parada comme c'est d'état longwe tabule atuni baza batu mais lelo ezaki expression moko na era dictature mais lelo ezapeke bino ba mise boko sangana bo sali pe marche moko nyamoko pa yoki agir ils na cadre wana c'est wana contexte wana sanga ibongo tuzangi na era dictature momuto ko décider yemo comme c'est l'état bona longo li a informer ba makambo na bango tout pied salami les lots ko dans la forme monge ba mi c'est peut ko sangana to ke pas chef de l'état to se plaindre et chef de l'état a sengi na gouvernement ba longo la ministre par parlement vous comprenez et ça la maraté pour na nini bolingo ezaraté lelo moto sa joie alika yaza na bozui kutu ba vie na biso bana système ngo ata kokisi 90 ans yo kokisi 60 ans ozaka mwana moke yo kokoma mukolo juu ya kokufa voilà de par rapport na ye ba on kenda par rapport na ye talaka ndeti ngalo fombo vie mo benga bi faut bo morke sena uzana nu jeune uza modu mukolo uzana nu jeune we bate na kombo mabe l'hôpital yuzana yufo ya kubeta pana ngai uzobeta kuna ndeni bomo orchestre wana uza jeune mais ngana mukolo ba uda ba bandaka ba orchestre ba plus jeune que biso
biso za bena ba mikolo to bunda to sala ba orchestre Voilà. bango ba banda bena na era Zaire ani na ba nini ya mwana mukema na orchestre apesa ba ba $1000 mais lelo mutu mukolo ba $100 eza pasi pona comprendre Voilà. donc des fois dans mboka na biso yango wana mutaza mukolo mais pona ye yo avo koma mukolo fo ya kufa fo ya kufa ye kaka ndazala wana ye kaka Moi, je suis comme la souka, mais juste question pour te quitter. Moi, je suis palongwe, ça bongo verpis à Koufaki, à Tkabiso. Podium n'est vide, pour na podium n'avait visa vide. Orchestre na yo. Pour résoudre tate, hommage à papa. Te hommage à papa c'est salami, ba mise tout to beti nzembo. Non, nzembo ya batu salami. Do yo sko yo ko senga nga. Oye ko senga na podium te na podium batu bazo beta bazali. Na podium batu bazo beta nga na yaka na ka ko lela vie. Na yaka na chaque soir. Na vando na zo lela e na ba mo façon belé. Na studio comme maestro nazalaki to diriger studio wana to pesi ba idée fallait to pesa to sali ba clip et coquille. Oh les restes wana ba o ba robeta ba beta. Merci, on est arrivé à la fin de notre émission. Tu chité vraiment awa. Avant d'être aussi lycée l'émission Nabiso, Godelo Fombo Bambo Tenayo, Nabaremes Maman, on a bateau Baolando partout dans le monde. On a le numéro de téléphone, non. Mais comment ça n'a pas son angate? Bambo Tenanga na Yomoko. Na Yomoko, ndenge ozo tika bisote, ozoya, oza bumbwa, oeti na gal. Na mabele, Bambo Tenayo, merci. Et puis, na on a Manassé, na caméra. Il y a un héros de l'ombre. Il y a un été, mais il y a un tout. Il y a un cadrage, kobenda. Net siko bendi pena bag. Batu tout ba comprendre le fumba marié. Vraiment. Pour monsieur belé pena côté on ekila. Mais biso to kenda na ba logique bien ndé pena ba parents ba senga. Voilà. Donc Manassé na pambolier, bambote belé nzamba songa ya sala péché na munene. Voilà. Amen. Et puis na pesi venanga shora mbemba wa salanga. Les leçons dans la mission, c'est Yem Talinga. Na pesi femme nanga Blanche Mbemba. Ah, il pas ça. Blanche Mbemba, vraiment. Blanche Mbemba, au monde donc na pesi bambote belé. Vraiment. Pour y siko avantage na ye, moni courir au katana. Et katana. Courir katana. Et moi on a eu ce que toqué na salon pour bana moli. Le mois tu es na salon et puis c'est éclairage. Blanche Mbemba na pesi bambote au Tazali et na pesi pe directeur Serge Kamba Kuna na Belgique, directeur à vie à mouvement, na pesi Mbouba qui na Birmingham, na pesi secrétaire général ya mouvement, Firmin Firangoma na Londres, na pesi Alexis Loa Umpangi na Suisse wana. Alexis Loa Umpangi ki buti na pesi José Salai Mr British wana batu na ngapena ya kati. Et puis na robo sanate ya Degas Kusungana na moni ya Derek Moss, na pesi Denzu Yalala, na pesi Didier Bendos. Na pesi Pati Mambulu na Luanda, ba o tu baza na Luanda bana bumbu tu bolinga biso, bambote na bino. Na pesi coach Mamadou Polondo na Bundes na Allemagne, na pesi Ado Lungu. Code ya Allemagne na moni Amoli Mabasa prêtre na niveau mokete ya mama Noeli Makungu. Na pesi pe Chivio Witch na Londres na pesi bambote. Na robosa na jamais Rachidi Koupa présent Rachidi Koupa. Na honorable Johnny Mwadi bambote côté bozali na États-Unis na pesi ya Michel Lukubika vie na nga wa sala ki empire mo mabalali place moko mais ya zunga na lali na palais na ye na Washington ya Michel Lukubika et puis na obosa na jamais Chibo Chibwabwa une année de mois na Suisse ba mise ba sangana dede na mbetu mais ya zwanga na vanda hapana na Fribourg Chibo Chibwabwa bambote côté ozali donc on est ba grâce tokenda ba Suède boye au hôtel ezate bazo luka yo zo des musiciens yo tout monde ka vimo sans choyer au petit à massa na ngashora mbemba klandako sui comme lo zongako te yo fimaga yo tikala donc vraiment na pesi bambote na ba otu balinganga ya Blaise Matadi du PDG Mava na Switzerland na pesi bino bambote belé. C'est tout à fait normal, mais jamais na robosa na Bruno Lubika mbonga propre. Donc on a prêt. Comme ça, yo monga no na monanga. Pesa ta mo 100 awat. Boya pesa ya pop. Pesa ta 100. Bruno Lubika yo mom to sala erreur. Bruno Lubika faut kende ka na ville.
au télémètre place mo belelika bongo propre bato ke no lukai depuis Lorian alobi ondimaka yo te pona no yazwa te on a raison mutu andimaka o yazwi mais nga ce qu'on a zo pesa yo ke mbongo na avantage na Lorian soko zwi mbongo lobika ozana ba problème te ba mbongo mso zwi ngo nzo yazo landa ko bando bano okende wana pino ozana pe ozana menace spirituelle moté donc mbongo ya ozoka te comme na mbongo propre Bruno Lubika mbote na ye kota zali na robosa na pete pine corpa mutasala pena ke lelo kwa do pena e koma na kombo na ngone za na poto pine corpa na rompa mola wana bambote no koto zali na Switzerland na mama bino to bambote na bino ba otu bolinga nga bochanga na prière numéro na ngezali 00 243 99 99 177 26 00 243 99 99 177 26 Blanche n'a pas les gona da mona bazo yokate do ya linga funa lo ba plus 243 99 99 177. Merci beaucoup tout ça qui n'a bino ensemble. 26 à la fin, hein? 26 à la fin. Tout ça qui n'a pas ensemble, tout ça qui bon on a gondé le fond. Bah question ça qui yanga ibo ba réponse c'est ça qui yé. To solo livre to biso to mesana ko ba to pandine teke, li solo vitamine D ka ifale salama. Merci à vous tous. Nabi ke bolinga nga mingi. Le nom pesa bambote na sukate mais non, son on pesa bambote sukate mais na za na moi 2-3 personnes nga na pesa. Wana moni directement Aline Mbouyi, sans oublier Lucas Nzimoto autrement appelé Tinano. Hein? Merci à vous parce que vous étiez nombreux pour la Rolande émission na biso. Lelo to kabon bino na ngai awato ban bongo bye. S'abonner pe na chaîne na biso Demel TV original.